Bonjour, bonsoir les internautes, partout où vous vous trouvez dans le monde et surtout ma communauté congolaise. Je vous salue, partout où vous vous trouvez dans ce monde. Aujourd'hui, le samedi, je viens partager avec vous quelque chose que je viens de voir sur le YouTube de notre communauté. Voilà. Tout de suite, là, il y a même pas 5 minutes et je me suis dit, je ne peux pas passer inaperçu sans partager avec vous. Voilà, c'est que je viens de voir et ça m'a vraiment, et ça linga plaisir makasi. Et là, ndeko na biso, Marie-Laure auti ko publié photo oyo ndeko na biso ya mwasi chroniqueuse oyo toyebi na kombo oyo azalaka esusu ya présenté te na kombo ya Karine Mokonzi la baronne. Eloko photo auti kosala na première dame de la République du Congo, Mama Denise. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, nazoya siko kolobela yango pe nga pona lingi na lobela pe yango lokola namoni yango na YouTube ndeko na biso ya mwasi Marie-Laure auti ko publier yango photo wana. En tout cas photo yango moko kaka ndenge akangi na Karine Mokonzi etindinga vraiment na ye pa bino parce que nous toyaka pamba te. Moi quand je viens, c'est si j'ai à parler, je ne viens pas ici pour dire les blabla. Je viens souvent. Si vous ne me voyez pas, si je ne passe pas, c'est qu'il n'y a rien à parler, rien à dire. Voilà. Si je viens aujourd'hui parce que j'ai vu quelque chose qui peut fortifier certaines personnes. Voilà. C'est pourquoi naye na vidéo oyo. Bande konanga naye d'abord ko féliciter notre sœur chroniqueuse Karine Mokonzi oyo azali ko se retrouver pour le moment na Europe aza kali sous na Afrique te na ko féliciter vraiment malgré aza na poto azali ko sala kaka musala na ye bien malgré aza na poto. Mama Denise, la première dame de la République démocratique du Congo, avant na Congo et puis Congo kuna ba chroniqueur bazali mais visite na poto juste mbala moko a raconte wana ye na Karine vraiment est fortifié et koki ko fortifié batu ebele ba congolais ebele na ye d'abord ko féliciter Karine Mokonzi pona photo wana parce que juste ko kuta na première dame ezalaka lipana ngubate ozui chance wana ya okuta na première dame ya mboka na biso pour le moment en tant que chroniqueuse oyo babengaka na internet toujours ba chroniqueuse. Mais quand même okuta ozui opportunité wana possibilité wana ya kofanda ko soulever ba vers na bino na mama Denise oyo azali première dame ya Congo. Bravo na o, félicitations ma belle. En tout cas elakisaka ke ozalaka vraiment étoile. Mais nakoya pa ko bakisa po biso to bakisa kaka place oyo ya bien ezali to bakisi moi eloko mosusu pona ko fortifier baninga mso bazolanda ba chroniqueur na ba chroniqueuse oyo bakomaki peut-être ko se décourager parce que bato babenga bango ba chronifuati voilà makambo nango ezosimba te. Mais quelque part nzambe atelemisaka asalaka mwa eloko moko boye pona kolakisa biso bato baza na miso ya molimo te peut-être bakomona yango te kolakisa biso ke il n'y a pas de son métier ezakaka oyeba eloko ozo sala otingama pe nango ko envier te ke yo oza maçon mais okomi ko envier muto aza journaliste okoma ko envier muto aza ministre soki oza ko tepa ndenge wana oyebi eloko olingi te eloko ozo sala te. En tout cas ezalaka pasi po muto a avancer mais batu oyo basalaka musala na bango ega n'importe quel musala. Là je suis en train de m'adresser à des chroniqueurs et les chroniqueuses oyo monaka bakomaki découragé balobi ya bafingaka biso tout. Mes amis nayebisi bino soki otingami na eloko ozosala eki kozala eloko nini mindele bango balobaka ya pas de son métier soki ozosala mosala na moko boye eke otingami nango ozwi yango sérieux, tu prends ton temps esimba kaka. Voilà, nazo ya ko bakisa muke na oyo ndeko na biso Marie-Laure Mwaka auti kolekisa video oyo ya photo oyo ya ndeko na biso Karine Mokonzi bazana na Mama Denise, la première dame de la République du Congo, la République démocratique du Congo, excusez-moi mes amis. Na ye ko bakisa mwa eloko muke ezali video moko fortifié nga salinga bien ce matin à samedi. Na lobi na okiko tikango eleka inapercité sans kenga na tia ngai na bakisa nga mwa muke likolo ya oyo Marie-Laure po asi alobaki vraiment nyoso alobi nyoso na kati ya video wananga na ko bakisa nga pe
choqué parce que Karine azali mwana mwasi oyo soki totali vie ayoka vraiment conseil et puis ayoka kamakambo toyebisaka ye. Mama Karine omoni opportunité wana oyo epesameli ya kokutana kaka na première dame en tant que chroniqueur tolo bango chronifoati ndenge babengaka bino eza déjà ngolu tobenga ngo ngolu. Donc yo ozali mutu opanzaka sango batu wana baza pe na besoin ya batu bakobanda bazala ko lexela bango ba message omoni ki opportunité yango nzambe apesi yo mabel. Si possibilité ezali kosola na ye po ozala ata porte parole na ye et kozala kitoko mingi et kozala pona avantage na yo et puis ça va fortifier d'autres filles et d'autres pas seulement les filles d'autres journalistes de continuer yako sala na busolo pour que un jour ba représenter pe bazala pe peut-être ba représenter pe ba tu aminene na kati ya musala o ya ki journalisme. Voilà, Karine mokonzi mutunyo so asekakaye mutunyo so alobaka n'importe quoi pona ye mais azaka na étoile na ye omona batu batie makelele omona pon aye ko bimiselo moko boye e calmer mokili. En tout cas photo après ko ya no na poto et loko tie photo o yo na mama Denise avanda na Afrique mais ya ye na poto mbala moko yo kutene ba chroniqueur na ba chroniqueuse combien bazana kine kuna bazwa ta chance on a ko poussa na même pas pembeni mais yo penza nzambe afungula ko ba porte la kisaka penza ke yo ko salela nzambe na bomo na yo et puis et la kisaka courage yo zala kanango na musalo salaka et puis ndenge nino salaka ngo vraiment o mi pesaka bande konanga soko zo sala eloko zo mi pesa na ngo nzambe asala kaka na kati na yo soko zo mi pesa na eloko wana ko envier batum susu te sala ngo penza ezala naturel ko forcer te esimbaka nango. Karine azana ba faille na ebele azana ba défaut na ebele parfois peut-être ya zolinga sala ngo biomona a déborder ka mingi mais total ka vraiment na communauté to mona ke mwana mwasi oyo azaka na mo eloko moko boya nzambe azaka na mo eloko moko boya nzambe mikolo ba poli ba pelisi moto kuna bazo finga ye batu o ya sunga fanse bango na ndako en tout cas batu so bakome koloba en tout cas asili penza omoni batu penza ba René Abire na ba soki ba janvier mokonzi wana ba lobi ba pelisi moto kuna bato balinga Karine ba sepela ba yoka tout ça là bazo sepela mais kaka na temps yango photo yo ebimi donc photo no tiko tala yango ka sikoyo e pa Marie Laure Mwaka na lobi mbala moko ifuna bakisa mo eloko na ngai omoni soki bato baza ko critiquer yo sala ka bolamu continue na ko sala bolamu nzamba ko confondre bato yango bango bazo finga ye babande ko cotiser po balia tout ça or biso tout au monde akaninga afandisa bango na ndako na ye mais lelo photo ye ko bima et la kisiki azata na niveau na bangoti po moni kokuta na première dame eza lipanangu bate bandeko kokuta na première dame ya pays eza lipanangu bate protocole combien ezali po okutana na ye ezate ke bazo sa ba propagande non ezate ke bazalaki ba président non président donc oyo azali en fonction sa femme mena yoka chroniqueuse moko boye botre mpe boza penza ko soulever ba vers na bino donc bozo me la place moko mama nanga eza ba chance moko nzambe apesaka yo Karine Mokonzi il faut saisir akango kango ndenge o saisir poto na moni yango bravo félicitations parce que leo bande ko lobozo zonga bande ko bangisa nga mwa muke mais o saisir poto na yo ofandi po ce qui peut ofandi si mukando bando ke nona kisha na ba pamba mais okomi déjà na accès ya ko se faire soigner na poto ya ko sala ba makamno na poto ya tout ça parce que importance ozanango na poto yango wana ya ko se faire soigner ya ko yoka ba ivero parfois eza bien pe pour na santé okobanda okozana occasion wana mais ofanisa nano mukanda eza idée bien siko batu bazo finga kayo zo répondre bango to ko répondre bango na photo en tout cas félicitations et puis saisir cette opportunité Karine ne laisse pas cette opportunité t'échapper devant ta nez comme ça il faut profiter nango olobaka bien osalaka ba promotion bien tu peux aussi être là pour soutenir cette dame là aza dame moko aza bien aza cool aza intelligente ce qui osa mena osa ko soutenir ye et ce que la paix mabete ko la bien moko yonde faut saisir cette opportunité wana et puis je te dis en tout cas félicitations Karine Mokonzi na eloko wana otiko sala o répondaka ka ba imbécile kaka na silence na et puis papa nzambe asali en tout cas merci beaucoup bravo na yo oleki vraiment bango za makasi oza pesa ko leka na ndenge ya kimoklité ko selanga makamote leki bango na ndenge ya spirituel na zolo ba spirituellement parla et la kisake lo boko nzambe za likolo na yo tango nyoso saisira kabiloko wana kontra mabonde li en tout cas na ndimi nzambe za si femme si
bravo oza peza mona si fait si saisira ka babiloko wana o éviter ka ba conflit. En tout cas félicitations niveau komi eza ya bango lisusu te. Nzambe apambola yo, nzambe a continuer ko protéger yo. To yebi ke vidéo ezoya après photo vidéo ezoya, vidéo naza sire na kondima vidéo ezoya et puis ko saisir penzo opportunité, c'est ma conseil que je voulais te dire, saisir. Et puis je vais conseiller tout le monde aussi boye bakelo ko bozo sala ndeko lo bako pata te lo simbi alobi simbi saisir eloko wana nani mwana biso Karina saisiraka na ki journalisme na saisir siko opportunité o ya koza la première pembeni ya première dame